ba geste nyonso wana bazali kosala ba papa bazalaki komona na bango bomoni biso bazoba wana papa mfuma longo papa dangena kuntima bolingi na lakisa bino misapi réponse biso nyonso ezalaki nye papa bobe na bantu ozalaki na mokolo wana ya koloba nani ndenge sitozo komona jeune homme oyo azwi courage abimisi likambo yango ndenge papa mfuma longo alobelaki yango na mokolo wana lelo yo ndenge tofandi 5 mois na 5 mois wana biso nyonso toza na mabe na biso kaka moko aye kotubela tunaka motuna sikoyo soki tata akati likambo na ye na mutu akobika ye oyo atubeli atunaka ngo mokolo wana na 5 mois oyi baba bobe mpona minda sokonkamba minda epelaka nzambe kaka pamba te bandoki balingaka te minda epela eske okokondimaka moteur ndenge etambolaka otamutu mobimba aza kokota na kati ya moteur esika vibreke ezali kotourne mpona kobloke moteur papa tokende so na tata kisita na tata nzete bamonaka pasi mpona moteur epela yango lomonaka mindondo ezalaka alobi susu na ndaka nzambe alobi bino bokanisi namonaka bino te mateyi oyo bobima na serve te boyokaka te boke na luna na weno pamba te kuna nde délégation nyonso eza kolala boke oso esu batelefone na bino alo boni botiki kinoki naano te tozali na nabo bosala makasi botika te okanisi namonaka bino te boya na ntongo bopesinga mbote bokoti bozwi mateyi na butu bozokela otelefone bona donc kindoki moyeba tika mpe ezali te donc omona makambo manso bazotokisa mawa lisumu wana ya dan eve oyo bakwesaka bango na lucifer yango wana ezali kotongisa na ndenge aza kotonga na bato omona beton bolingi peut-être 1 mètre carré bokosala saki moko bokosala 5 sac ezokoka kaka te ezoba te bamosusu bozobaola beton aza komela na beton mais na ntongo kaka papa oye kolobimbe oye tala mosala tosala yango wana ndenge papa alobi mokolo wana asilisi na mai ya miso papa lobi na biko lobi na regrete mateyi nyonso tosali 5 mois kaka moto moko mama wana ayaki kotubela bato banso malgré tosinyaki mikanda ezali na mozole bakoti biso mozole 3 fois batata kanga bazali kohésite kosinye serment mais tozongi na kindoki na biso ti lelo eyebo bakisana meme papa simokima okembali okomso olobaki olobi meme toitire ndaka nzambe ekoma aéroport ya bandoki sikoyo tozoloba kaka baya eske tozoloba baya okolumbi bitokende ezali ya solo oyo alobeka peut-être na ntango wana bon tobangaki bango te sikoyo na ntango ya papa simokima okembali donc tosi tochange yenda kotuna biso nakombe tata mwana mpe bolimosana papa dio kondikisia mkumba simoni mwanda wa felela amen. Merci papa Mbenza pona tata na biso atubeli na miso ya biso nyonso ayoki soni te nani mosusu akoki koyeba bazali mpe bazali te nani akoki kozwa courage lokola papa na biso aza te abiki be abiki te elobi papa Mbenza lelo soki akufi ver nzambe asepelaka bongo ye mpe mateyi azweli yango wapi na kati ya beko mpona na beko bamosusu bazali te atuka ngai napesi ye félicitation topesi ye nini
na courage. Courage. Aza makasi nga na okoka te. Buta muntu toloba nini opesi leçon biso tokoencadre yo mpona mipepe wana ya mabe elanda yo lisusu te. Nzambe abatela yo. Sala mosala ya tata Nzambe okoma lisusu motei monene na bongo. Tosilisi na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Epai na bayuda bazwaki kaka un quart. Biso tozwaki boni tata mwana pe tata molimo santo. Bongela meso. Tozali na université de savoir spirituel. Mwana na mayele solo tambola na mayele. Nenge papa fait révérend Engompe mazalaki koloba yango. Moto na nini? Tokotona maloba batata na biso na komba tata mwana pe tata molimo santo. Na komba tata mwana tata molimo santo. Notre patrie sera illuminée de gloire et de magnificence. C'est la volonté de Dieu Tout-Puissant. À l'aube de notre histoire, nos ancêtres ont enduré le calvaire et trop de souffrances dans leur propre pays. Sous le poids des souffrances de la déportation, ils ont été tués. Ainsi, rendons-nous gloire à notre Dieu qui, à travers le sacrifice des aïeux, nous a légué la patrie Congo. Que vive à jamais Congo, la terre des ancêtres. Vive à jamais le roi Congo. Vive Congo, notre patrie extraordinaire, qui nous a été léguée en véritable don béni. Nous remercions notre Dieu. Nous avons vu sa lumière. Qu'il nous fasse vivre son bonheur. Vous avez toutes les chances. Mais tout d'abord, on peut vous nommer avec n'importe quel titre. Mais si vous ne vous connaissez pas qui êtes-vous, vraiment vous ne ferez rien. D'où est venu l'homme noir. N'oubliez pas ça.